En tout cas ngai na pesi bino losako na pesi bino yenge bisika biso oyo bino bokutami na ngonga oyo bozali kolanda DVD oyo bozali komona ezali ya solo wa bino na bilu kombo biso ki nkosi ya mbemba oyo wapi azali bokambi monene ya Nzila Congo. Nzila Congo ezali nini? Ngai na ye pona kwa koyebisa bino Nzila Congo na kwa kopesa eyano na ebele ya mituna oyo batu wapi basili kobenga nga pe kotuna ngai ba mituna kilikili. Nzila Congo ezali nzila ndenge toyoka kanzela. Congo cela veut dire Dieu. Batu mingi baza na confusion bazo kanisa ke Nzila Congo elakisi nzila ya ba Congo. Nzila Congo elakisi nzila ya ba Congo te parce que na langue ki Congo Nzila cela veut dire le chemin alors que Congo cela veut dire Dieu. Nzila Congo c'est le chemin de Dieu. Nzela oyo wapi bakoko na biso bazala ikolanda tango ya kalakala esika bakoko na biso bazalaka. Nzila Congo na bandi boyokaka bakoko na biso bayembaka ngele mu Nzila Congo mbaki di luvungulu ame. Donc na Nzila Congo esika wapi bonzambe na biso ezali, esika wapi culture na biso ezali, esika wapi kimia na biso ezali. Soki toke na Israël tokoyoka balobi halana juif. Halana juif cela veut dire le chemin juif. Nzela na bango, nzela ya bayuda. Mais biso Nzila Congo cela veut dire le chemin de Dieu. Bakoko na biso balanda ka nzela wana esika wapi oyo wapi akozala libanda azana matiti. Oyo wapi akozala na Nzila Congo ye aza na kati na nzela. Ba mama kimpa vita bazalaki na Nzila Congo. Ba prophète nyonso ba ya bazala na Nzila Congo. Nzila Congo ezali nzela ya bakoko na biso. Oyo nyonso aza na loposo moindo asengeli kotambula na Nzila Congo. Na Nzila Congo oyo wapi nzela ya bobiso esika toyekulaka ya bobiso. Na banzi tangu nyonso bomonaka na ba nini na biso bokomona soso ya solo. Soso azali elembo. Ata batu balalaki pongi modele nini tangu soso akokolaka na 4 du matin yebete tongwe lingetana. Alors que nabilu kombo biso kazali nsusu ikokele azali soso oyo azali kolela esika wapi moto moindo nyonso akwa kolamuka na partout po ete to kwa kosambela na ndenge bakoko na so basambelaka po ete to kwa kozonga na nzela oyo bakoko na biso batambolaka. Musala ezali munene ezali ke ngai moko na kokoka yango te. Musala ezali munene ke biso mibale to kwa yango te, mais esengeli biso nyonso kwa kolamuka pe to simba na la main dans la main et tango to ko simba na to ko sala lokola boa ya munene pona kokomela désordre nyonso tout oyo ba mindele ba memela biso na kati ya mabele na biso. Batata ba mama bandeko bana somi ya mboka Congo nazali ko benga bino na Nzila Congo boya de sorte que to tambula lolenge oyo bakoko na biso batambolaka to leki na ba télévision ya ba chrétien à chaque fois tant to lekaka na télévision ya ba chrétien ba pasteur ba ko financer ba mbongo de façon que mongongo ya nabilu kombo biso ki nkosi ya mbemba ekwa koyoka na ti. Toko pesa ba mbongo bakosala biso banko toko lekati. To bimisi ba DVD ba vidéo na ba site ya ba chrétien. Mais à chaque fois tant bakotia yango bazali ko combattre bakokamata bazali ko kunda. Biloko nyonso tout oyo tozali ko sala na sima ya ba chrétien. Bazali ko combattre biso pona nini ezali pe faute na bango te za de faute na biso pona nini parce que to lingi ko fongwa na ti. Alors que yango wana tangu tozalaki koleka na ba radio ya batu basalaki tout ba empêcher biso to salaki makasi na biso esika wapi to telemisaki radio na biso moko et sengeli na bino kokotaka mikolo nyonso na www.radio-nzilacongo.com et esika bokolandaka mateya ya bobiso mutu moko akofrene biso azali te parce que bakangaka mulinga te. Tangu tolongwe na radio tokei na website na biso ole tokendeke na basoki wapi ole tokendeke na basoki wapi mais to sali website na biso moko oyo balobi www.nzilacongo.com. yo muto zali kolobela bokoko yo muto zali kolobela loposo moindo yo muto zali kotambola na loleki bakoko na biso batambulaka
tinda ba video na yo, tinda biloko nyonso tu tozali kokotisa yango ofele. Ezala ba publicité, boya na ba publicité na bino site ya biso moko ya bobiso yango na efungwani www.nzilacongo.com. Alors que biso na Nzila Congo to sanganaka chaque dimanche na Forest Gate. Soko ye na Forest Gate na Erlam Grove esika babengi Community Center Dining Hall okoya kokuta biso chaque dimanche tozali wana. Tout le monde soyez le bienvenu. Patata ba mama bandeko soki ngai nazwi mokano lelo ya koya kosala DVD oyo ezali pona mituna oyo wapi bato bauti kotuna nga na ba telefone bauti kobenga nga na ba telefone nayebi ke yo po ozali na motuna wana ozwaki temps ya kobenga nga na telefone te me nazongisi réponse po mutu nyonso tu azala na yango. Balobi ba Congo bazali ba tribaliste, ba Congo bazali ba tribaliste, ba Congo balingi bikolo mosusu te, balingi baluba te, balingi ba mongo te, balingi bangala te, ba Congo balingi kutu te, mu Congo abala na muluba, mu Congo abala na mungala, ba Congo balingi te. Balobi ba Congo bakoki kosangana bangala te, il faut bakata Congo, ba Congo balongwa bakena ngambu na bango. Bandeko balobi mayele ya mutu moko ekoki komema batu nyonso ya mboka bakoma bato mayele. E buzoba pe ya mutu moko ekoki komema nango batu nyonso tu ya mboka bakoma bazoba. Yango wana ngai nakoya koyebisa bino. Ngai wabino na bilu kombo biswaki nkosia mbemba na koyebisa bino. Biso tangu tozongi li bokoko na biso, tangu tozongi na nzela ya bakoko na biso, makambu nyonso bakoko na biso basalaki ya malamu, biso tozwi yango tokosalela yango na tangu na biso lelo. Makambu nyonso bakoko na biso basalaka ya mabe, biso tozwi yango totie yango wana poto kwa koteilaka bana na biso, me tokosalelaka yango te parce que ezalaka mabe. Bakoko na biso na bamboka tellement mabele na biso eza munene bazali kosala komona muntu un jeune homme azali makasi akokende na mboka musika akekobala mwasi akekomona mwasi tangu ya komona mwasi akoya ayebisi baboti na yeke batata ngai na moni mwasi ya kitoko nga na sepeli na bala moni mwasi ya kitoko azana mboka nini o azana mboka kingande tangu bakotala ba kilométrage pona kolongwa na mboka na bango tiko kende na mboka wana oya ke kozila mwasi ezo kosala ke fobo tambula mikolo mibale batata bako bate mwana kuna yo keye eza musika pona nini parce que ba transport ezalaka te communication ezalaka te donc bakoko fo balongwa awa bakende ti kuna bafo ba marcher pendant 2 jours pona yo ozwi mwasi musika alors que na pembeni pe basi baza na bango bakoloba te to sepeli te malamu tika mwasi wana ya musika luka mwasi ya pembeni na tangu wana bazalaki kobala na kaka pembeni po transport ezalaki te telefone ezalaki te post office ezalaki te tangu batata na biso baye na mboka na Kisasa batiki mboka baye kosangana bangala na baluba na bamango tata komona mwasi moko ya muluba ya kitoko sikoyo asepeli abala ye mena Kisasa ye azaye moko il faut banoko batata kulutu bauta mboka baya pona nini ye azoko bala mwana e ya solo kote mwasi pe batata kulutu banoko fo bauta Kasai baya pona nini bana bazoko balana alors que bakosala libala mena tangu ya bokabwani okosutuka mwasi akei na bana na Kasai soit mobali akei na bana na Bakongo bana babungi alors que bakoko na suba monaki biloko wane bazali kosala ba makamoko ya BNT oyo yaki kotinda ke bakoya kotia mibeko malamu lukaka ka mwasi ya Mukongo tika mwasi ya Muluba tika mwasi ya Mungala poso ko bali mwasi ya Mukongo eke boboti bana ata eyindi bana na bakokendeka na Bakongo bana na bakokendeka na Bakongo problème moko ezali te. Mais bandeko lelo yo tokomi na ba avion tokomi na ba masuwa tokomi na ba camion tokomi na ba téléphone mukile komi muke
ata mutu aza na États-Unis na minute kaka lelo soko lobi na kende kotala ye il suffit kaka osomba tike na yo avion pan 8 heures du temps okomi na yo. Donc pona wana biso ba oyo tomoni na biso interdiction wana place ko utaka lisusu te. Pona nini mokili ekomi nango buke. Obala mwasi ya moluba azali moyindo. Ozala bala mwasi ya mungala azali moyindo. Biso nyonso ba yindo to uta na koko moko. Oya koya koloba le contraire aya koyebisanga bangala ba uta na koko nini, ba mongo ba uta na koko nini, ba kongo ba uta na koko nini. Biso nyonso to uta na koko moko e biso nyonso to bandi na Ethiopie. Biso nyonso na kati ya Afrique eloko zo la biso ke toza bada ya tata mongo mama moko loposo. Les Bakongos ne sont pas tribal. Oyo bazali ba tribalisme ba kende ko sala tribalisme ba ona ba famille na bango mais ba tika ko mema ba tunyo surtout ba koma ba tribaliste. Mobutu tango azala ki alobaki Congo liboke moko. Ekolo moko. Mokonzi moko. Biso nyonso laki inu muluba te, mungala te, mena sepela makasi tango na keneke na Afrique du Sud na tuna mutu moko ya Afrique du Sud un Zulu na tuniye yoza ekolo nini, where you come from, where do you come from? Abi I'm from Africa. Donc na za mutu ya Afrique un Zulu alingaka koyoka teke baloba c'est un Zulu, c'est un Africain. Donc biso tozali ba Africain et sengel na biso to sangana tangu ba mindele bazo sangana biso tozo kabwana ba mindele babandaki na Europe de 12 bake na Europe de 24 lelo yo basangani ba mindele nyo surtout basangani pona nini po bazwa force. Soki lelo États-Unis et ça pays beaucoup très puissant au domaine mukili mais c'est parce que ça 52 états et sangana na tangu biso tozo sangana batu mususu bazoya bato kabwana baluba bakende kote na bango bangala bakende kote na bango bakongo bakende kote na bango mais tokende pe na bakongo mais Congo central ngo pesa munene lelo soki par exemple tokangani to sangani Congo central pa kei. Alors que bato ngambo manianga balobi pe abiso pe to zangambo fleuve faut pe to kabwana suka nango to ko banda ko kabwana biteni alors que peuple ya mukeboye azalaka na makasi te mais peuple aza mingi biso to na chance oyo ko apike to zwa mabele munene mabele ya Congo mabele munene pe to kutana bikolo na kati ya mabele wana. Bandeko, soki mutayi ko bakele ba Congo baza peuple elingana lobi non, les Bakongos ne sont pas le peuple éli. Totika makambu ya christianisme, oyo ba juif ba yaki ko kosa biso ke bango le peuple éli, alors que ba français baza ba peuple élité, ba allemand baza ba peuple élité. Idéologie wana ya ba peuple éli oyo ba memela kabiso na Bible, yango balinko ya ko memela biso na kati ya mabele na biso na kati ya ba nini na biso pona ko ya ko tia division. Les Bakongos ne sont pas le peuple éli. Ceux qui les Bakongos besoin qui grâce, il y a cause ba prophète belé et zalika parce que tata nzamba sala ki plan wana ndenge wana. Mais ceux qui te ba bangala pe basana ba capacité na bango. Les soldats oh ba mi pesa ka pona ki soldat na kati ya Congo ceux qui bangala te. Alors que tolo ba ke bangala pe basa peuple éli pour bango bato basa makasi na armée. Mais baluba batu simbi ba société pareil tous les directeurs ba PDG à makasi mais ce sont des baluba alors que tout le baluba ça va peuple éli biso nyonso tout ça ba peuple éli de Dieu parce que tant tata nzama nokisaka mbula kabola kate ke ba Kongo bonzo mbula mingi non bitango tata nzama bimisaka moyi pona batu nyonso na ya mabe na ya malamu oyo nyonso aza na sa moyi azali peuple éli de Dieu. Biso nyonso tozali bana ya tata nzambe moko alekaka moninga te balio balobaka ke tata nzambe alingi bango koleka ba léopard lukuta balio balobaka tata nzambe alingi bango koleka ba mboloko lukuta yo kanti po ba mboloko baliaka balio baliaka mboloko mais ba mboloko pe wana matiti na bango baliaka batu na batu tata nzambe asalaki bango na lolenge na bango bino ndebo bima debo lakisa ba capacité na bino po mokili ko kotambola soki ba Kongo ba ye na religion to ndimi bango baluba ba ye na buwania to ndimi bango bangala ba ye na makasi to ndimi bango tangu tokosanga na biso nyonso tu tokosala force oyo wapi Afrique centrale eko changer parce que la lumière oyo que eko illuminer mukili eko huta na Afrique centrale mais banani baza na Afrique centrale soki ba Congo te soki ba luba te soki bangala te soki ba topoke te soki ba mongo te soki ba soudanais te
Mais tango biso tokoya tobe ah non, binote, biso, abada. Mais non, faut to kola quand même. Yango na nzila Congo, azoko pesa respect na mutu nyonso. Mukongo, mungala, muluba, mongo, mutu nyonso tu mo nzila Congo azoko pesa respect, boya to sangana, tozala na force, oyo wapi eko sala ke tozwa force pour le développement d'Afrique. To la kisake qui nous sommes, tozali boindo na loposo. Tango biso tokoyeba yango, tango biso tokosangana, tokosala makamusi ya kosakana te. Mais tango tokokendeke na bitumba, tokokendeke na kokabwana, mondela azoko sepela. Mais Bob Marley, babuba eponani, po alingaki mutu mwindo asangana, alamuka. Marcus Garvey, babu maka eponani, mais po alingaki mutu nyosa sangana. Abu Jamal, azoko fwenga kuna na prison pona nini po alingaki loposo moindo asangana, mundela alingi te loposo moindo asangana, alingi bokabwana. Donc ndenge pe oyo lelo oyo na bilu kombo bisoki nkosia mbemba aye na idéologie wapi loposo moindo to sangana to koma moko to zala na force motrice pour la développer Afrique. Alors que oyo nyonso tu akoya kokabula loposo moindo, oyo nyonso tu akoya kokabula peuple congolais, azali ennemi du peuple. Alors qu'il faut qu'on t'aille 3 fois. Bandeko balandi, et zali ba téléphone ba coup de fil on gana zui. Nazongi si yango na privé, nazongi si yango na privé, mais tellement ba bazo continuer ko tuna. Mais tout yo soki ba bengi ka ba tuni na ko ba kota kuna kende ko tala bande numéro kingandi. Réponse eza kuna. Pona ngai peuple congolais akotikala ko kabwana kate. Pona ngai loposo moindo akotikala ko kabwana kate. Biso nyonso ba indo toza mutu moko. Ozala Nigeria, ozala Ghanéen, ozala Soudanais, biso nyonso toza moko. Bana na Congo, tango balobi bana na Congo, ce n'est pas seulement les Congo. Bana na Congo, c'est tous les Congolais. Tata moko, mokonzi moko, unification, photo sangana, poto zwa force. Tant que toko kabwana kaka, toko zalaka na force te. Talalite o ngai na yelibino na pokwa na lelo, ngai na tondi bino na kumisi bino na ba epanso bolandi, tata nzamba zali moko, ye azali ko kamba mokili, akabola te ba indo, akabola te ba mindele, biso nyonso alingi biso lolenge moko. Batu na batu, basa na ba capacité na bango, mais biso nyonso ali bana ya tata nzambe. Ndenge mona pe biso tokobema mboka na biso na bomoko parce que bomoko epesaka makasi, même ba fourmi ba travaillaka na bomoko, biloko nyonso tozomona na ba travaillaka na bomoko nde bazwaka force. Tango tozo kabwana zero tokosuka na zero ingeta.